Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction des prix pour Naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24h/24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalamou. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous. Très bien, merci encore une fois pour la troisième fois, messieurs et dames. Mbote na bino bisika bozomi nazoli kete boza malamu na ngolo na nzambe tokolekisa bangonga ndenge toza kosolola lisolo ya suka pona mokolo ya lelo lobi na ngolo na nzambe soki apesi biso makasi tokokutana. Alors nalobaki na bino likambo ya nemwa na nsemi oyo atika biso kondo bakundi ye nano te kino lelo mowe yazana na nzoto na ndako ya malili ekosala pasi. Mais photo solo là. Likambo nini esalami, susi ya mowe ezalaki nini, si makokende na ye, lolengeni lingomba na ye kotambola, eske aza na maloba suka oyo atikaki, bato bayokaki yango banani pe alobaki nini, tomekana nkotala. Mwana nsemi ava kufa, akotaki deja na union sacrée. Makambo yango esalamaki ndenge nini. Naza koyamba maître Mabaku Malweki. Azali dernier directeur, donc Moto Yasuko Azali directeur ya cabinet, ya patriarche Mwanansemi premier mandataire ya Bundu dia Congo, Bedem, Bundu dia Mayala, au sein de l'Union sacrée et premier suppléant de Mwanansemi à la députation nationale, na circonscription électorale ya Matadi. Mbote maître Boye Bolam. Mbote Papa Sango. Donc Ozalaki suppléant, tango patriarche azalaki député dans l'Assemblée nationale. Na premier mandat ou bien ozalaki na tango alinga postulé à to osalaki na epenza liboso. Nazalaki premier suppléant na ye na mandat oyo alinga postulé oyo ya suka. Mais na mandat oyo ya kala eza directeur de cabinet oyo ya kala azalaka na ye. OK. Bozalaki na lien nini à part koza directeur za lelo comme sous famille ezo 5 sabino? Patriarche Mwandasemi histoire eza mulai. Oui, eza mulai. Nasir ba image ndenge ozo mona kuna place na simbi les livres sacrés. Naza na chemise ya rouge, na simbi livre sacré zo pesa ngai. Là nous sommes en 2013. Donc relation ngai na patriarche Mwandasemi et bandagande période wana docteur ba pour 10 ans. Oui, a découvert nga inde na période wana nde ozo mona pour la première fois tanto kutanaka masolo na biso e flataka ye nde apesa ngai comme cadeau les livres sacrés oyo akomana babenga kama komo nde ozo mona na ba image wana. Pour travailler dans mon ancien biso to ba il faut dans la makesa. Si vous avez un travail, il faut d'abord membre de Bedem, si vous êtes fidèle à Bundu dia Mayala, vous avez makesa, vous travaillez. Vous avez makesa? Oui et non. Comment? Oui et non. Parce que ne Mwandasemi azalaki patrimoine, a comment écoute patrimoine au-delà ya République démocratique du Congo, a comment patrimoine international. O azalaki ko travailler na mutu nyonso. Donc na sillage na yeso ko tali bato ebele oyo basali sali na ye, vous n'allez pas seulement vous rendre compte que nyonso bazalaki ka ba makesa. Soit certains les sont devenus en étant à ses côtés, ba misusu ba mizalela ki yango avant même d'être à ses côtés. Ngai personnellement tant à découvrir un bongo, bon, toutefois, à quoi que pesa ngai livre sacré, on était si je n'étais pas inquiet ça.
Quand on a découvert pour la première fois, il le savait très bien que j'étais en train de suivre ses enseignements à la lettre. Koko makesa esengaka nini ko introniser moto eza na bakamo bakataka bino eza na zamba bamemaka bino eza na baptême moko ozwaka mpo okoma makesa ou bien ezaka décision ya moto? Makambo ya lingomba c'est la religion négro-africaine. Ndenge ozomona lelo eza ebele botami sima nango sima ye abandaki makambo wana lelo pe tozomona bamangomba ebele ya église de noir eza ebele eza lingomba tout comme tout autre lingomba lokola religion musulmane, bouddhisme, christianisme batu nde balingaka kopesa ngo connotation moko un peu péjoratif. Connotation moko péjorative pona ko laksa comme si eza eloko moko boye autre que ba religion mususu wana njoka nde eza au même pied d'égalité. C'est un message dont le messager c'est lui-même, il a reçu une révélation oyo mema qui est ti ayeko créer livre sacré wana bomona kana ba bengi makongo qui est presque au même pied d'égalité dans la Bible, Coran, Bhagavad Gita, etc. Ça a combien de pages? C'est un livre sacré de plus de 1000 pages. Première version, parce que deuxième version est allée. Deuxième version, ebima kalame atikala ko publier ngote parce que bandaki ko luka soutien moko ya makasi financement basalela ena ni imprimerie moderne parce qu'alingaki kotinda ngo à l'étranger te de peur que ba pirater yango. Deuxième version ezali mais non publiée. Oh yo yebi. Oui. C'est bon. Mon anciemi azalaki un peu un politique hors commun. Ala ndenge na mona makambo, ndenge na kokanisa, ndenge ya zolingela makambo zali. Exactement. Qu'est-ce qui fait que Mwanansemi a comme gentil vis-à-vis de Félix Tshisekedi? Bon, au-delà il y a batu babandai koloba o babandai kokanisa sur la personne emblématique du patriarche Mwanansemi. Azalaki mutu comme tout autre lolenge ngana yo tozali. Il vivait avec les gens, il est né d'un père et d'une mère, il a étudié, il a vécu la vie que nous vivons ensemble. Azalaki na baninga na ye o bakolaki na ye atangi ba classe akenda pe période moko Belgique. Azalaka parmi ba boursiers batinda na Belgique parce qu'il était extrêmement intelligent. Alors pour dire que Nini est comme ça qui est gentil, c'est pour dire qu'il n'était pas encore gentil. Non, c'est-à-dire c'est une expression, une manière de parler. Akomaki flexible vis-à-vis à Félix Tshisekedi sur le plan politique. Je parle de la politique. C'est-à-dire vis-à-vis à politique, il y a Félix Tshisekedi, tout au début, il d'accord. Mais on a vu à un certain moment, à une certaine période, comme Félix Tshisekedi langage sur le plan politique. Tout bien en transhumance, il a été corrompu. Qu'est-ce qui a fait pour qu'il ait évolué à Komabongo? La personne ne Mwanansemi azalaki mutu lokola biso, bien que azalaki na mission moko un peu spéciale, na ba dimension moko hors du commun des mortels, mais azalaki peut ko réfléchir dans moko boy pe net ndenge biso toza ko réfléchir boy à l'ordinaire boko solana ye ke likambo boy et puis il comprend, il émet aussi ses avis ne eyaki ko salema ke na régime passé azalaki farouchement opposé na régime passé oyo avant oyo l'actuel chef de l'État yaki ko hérité pouvoir nae nde boyebi akendaka exilé jusqu'à tel point que
pona azonga boye, ça a été facilité par l'actuel chef de l'État. En tant que moutou, nyonso wana abandai komona exil il y a 2 ans. Oui. Oh baloba bakanga na prison. Oui. Après prison, bakanga pa na prison en solo. Mais to mona ba memai na makala. Bandi mabilo wana te za théâtre. Non. Biloko na bino ya bandika jour abimaka bandike betaka ba kesa ba ko bimisa. Cette histoire là, c'est vraiment un théâtre monté de toutes pièces. Hein? Bon, page wana tokokota kuna te Papa Sango là ça dépasse les communs des mortels. Mais ce qui m'importe, question na yo, o poser que ndenge nini bandaki ti lelo to mona kaka ne Mwanda Semi a commis membre ya Union Sacrée. Donc, de son retour, il a bénéficié de la protection ya actuel chef de l'État. Oyo apesaki de tout son poids pona kozongisa ye na ndako na ye. Mais ndenge ka utoloba ye azalaki na ndenge na ye ya komona makambo. Un certain moment moi ba divergence à mike mais ye azalaki mutu moko azalaki ko réfléchir na ndenge na ye. Mais il est arrivé un bon moment et loko ya débauchage et yaki ko banda ezalaki initié par le chef de l'État na 2020 na Sukambula. Alors parmi batu o bazalaka pe invité pona bayoka bango Yépe azalaki classé parmi les grandes personnalités, les grandes forces politiques ya mboka. Donc, nyonso wana azalaki kotanga considération o bazalaki ko réserver panaye et pas ya un signe de reconnaissance. Oui. Ne akendaki kuna ndenge ba image za kuna bokoki komona ba image zali et à cette époque là ngayo nazokoloba nayo nazalaki déjà naye zalaki déjà naye parce que si il faut d'ailleurs revenir et loko moko na kokaki ko bosana na kokaki ko sauter dès après son retour il y a exil j'avais quand même eu à parler avec les Mwanabute, l'autre là qu'on appelle par Mwanabute, Augustin Kabouya. Malgré tout, les lopes na yebakate Mwanabute ligné lobanini, peut-être que yo Papa Sango go expliquer nga ligné lobanini. Donc na solo laka na njela ya ndeko na ngai kulutu Julien Zamwangana, so ko reconnaître aza un cadre ya IDPS na solo laka na ye sur la nécessité de rencontre entre les pouvoirs en place na le patriarche Mwanda Semi ne Mwanabute ayaka pour la première fois ce fut un certain 17 juillet 2019 ayaka pour la première fois na palais royal kuna ma campagne. Oui, na ma campagne. Donc au lendemain même il y a retour na ye na exil. Nde makambo oyo ya débauchage eko banda. Tant makambo ya débauchage bandi yepe azalaki consulté parmi ba force politique oyo chef de l'État esengelaki ayoka. Nde tokendaka kuna bokendaki bozana ba préalable bopoza. Exactement. Ne adhésion ne historique ya adhésion ya patriarche Mwanda Semi na Union Sacrée place e bandela nde wana. Tango préalable wana. Oui. Ndetango ba invité à posaki ba makambo na ye, il a rappelé au chef de l'État parce qu'il connaissait ça, les injustices auxquelles il a fait face na mboka et qu'est-ce qui fait en sorte que tantôt ba comprendre yete eza na mokilo on doit s'attaquer. Donc il y a azalaki na adage moko bando yebisaka mingi batu dans la vie soki bolingi ko résoudre makambo bo s'attaquer mingi na cause mais na ba effet makambo oh yeah asalibo te bo zonga na racine ni sali po asala bo bo zonga na racine po boyeba qu'est-ce qui a fait en sorte que Papa Sango azwa telle attitude. Lelo soki Papa Sango asilikeli ngai, il faut na zonga kati na ngai na mituna, qu'est-ce qui a poussé Papa Sango azwa attitude moko songolo pakala envers ngai.
Donc, il a posé ses préalables, il a parlé avec les chefs de l'État. Les jours en question, moi aussi, j'étais là. Ndenge bozo omona na ba image. Azalaka wana, le président Félix Tshisekedi afandi, azoko yokaye, azalaka na mwa carnet na ye ya muke. Bien que cahier de charge pe ezalaka auto memaka, tika pa ya directeur de cabinet. Mais, yé moko le président Félix azalaki ko noté. Soki alobi likambo anoté. Soki alobi likambo anoté. Ezalaki kaka ba préalable te akendaki ko poser. Mais aussi akendaki pe na cadre ya kopesa pe ba directive pa ya président neve na ye na koyebisa ye ce qu'il faut pour que a réussir ko kamba malamu charge oyo ya république auti kozwa sika. Nde masolo ya union sacrée bisika e bandela nde wana. Okay. Jusqu'à tel point que Nasuka, le chef de l'État, a dit que honorable, makamono nyonso olobi na yoki pe yomoko moni ndenge nazoko ko makango, mais vous allez vous rendre compte que mboka na uti kozwango oyebi ndenge esika na uti kozwela mboka dans un trou très profond. Alors ce n'est pas par un bâton magique que na okoka kosala makamu nyonso na kimbala moko. Alors ko se rendre compte que ba conseil na yo, ba directive na yo opesi malembe moko bando se rendre compte que moko eko bandako salema malembe. Voilà promesse au chef de l'État. Promesse chef de l'État apesa ki. Alors de yesu ko azonga kitango azongi abandi ko landa malembe. Premier coup de push ezalaki nini? Sorti à gouvernement Samalukonde 1. Parmi les préalables, on a posé que non, dans le régime passé, gestion de la République, bando zalaka, la province mususu kaka, mais province oyo ye azaleli leader, bazalaki ko reconnaître yango ata mukete. Mais tant publication du gouvernement Samalukonde 1 et ko salema, surpris qu'il était, en tout cas, le ministre ebele na compte ya Congo central. Déjà, abandi ko pointer que non, le chef de l'État yebisa ki ngaki malembe omona ba préalable malembe omona. C'est comme ça qu'il a commencé à suivre pas par pas ba action ya chef de l'État jusqu'à être convaincu na année bitoire to komi na année bitoire ya 2023 et ça le mangi pe que na janvier bangonga o ya boye na yaki Kinshasa nde aye ko yebisa ngake non maître, en tout cas nous sommes à l'année bitoire. Les promesses que nous nous sommes faites avec les chefs de l'État, nous sommes à l'année bitoire. Ngai na lignina na zone selaye à sincère na lakisa pragmatisme na ngai par rapport ndenge toyokanaka accompagnement na ngai parce que wana ezalaki accompagnement tacite. Mais maintenant, je voudrais faire une adhésion officielle parce que na moni ndenge etambo silinaye na ndenge to solo laka, j'ai trouvé que ça va, c'est passable. Alors, le moment est venu pour na pesa ye coup de pitch na ngai, surtout na partie ouest oyo na zoko porter étendard ya grand leader na pesa ye pitch na sens wana. Alors, toi qui es là, nous, ozolo bapeka ebele kwa mon ancien mabande kolo. Donc, sozo ozu kolo banae, kokene makamale, malembe tio expliquer. Olandi e penza. Mais toi qui es là, na likambulo kola, toi le langonga pour télévision zangonga. Oui. Parmi ba préalable, olobi makambu ya représentation, ya bané Congo na kati ya gouvernement, ça c'est une bonne chose. Oui. Mais mouvement na bino ya BEDEM. Et za bénéficier na nini na régime ya Tshisekedi. Exactement, il faut éclaircir pe lokwana parce que elingaki peut créer moi ba récupération politique par les uns et les autres. Donc a posaki parmi ba préalable liboso alobaki j'ai subi des supplices atroces jusqu'à l'arrestation de moi-même et de beaucoup de mes adeptes. Moi j'ai bénéficié de votre grâce, mais ba adeptes nanga ebele ba kangama bazakaka na ba différentes prisons ya République démocratique du Congo. Nde
nde na sengi na yo au gracier bango ba bénéficier na grâce présidentielle na yo lokola yo okomi au pouvoir parce que nous avons combattu dans l'opposition ensemble. Mais aussi nako rappeler nako marteler sur eloko moko boye pe oyo ememaki ye pe afongola motema parce qu'il se disait parti politique Bundu dia Mayala na BEDEM parti politique Bundu dia Mayala na IDPS ezalaki ba parti moko plus ou moins jimo na ba manière na bango yako appréhender makambo na manière na bango yako réagir par rapport à l'oppression ezalaki ba parti politique jimo et puis lit soki totali pe na lit bien que le patriarche Etienne Tshisekedi azalaki nde na bambula ebele na lit mais ne Mwandansemi lit na yepe ateyanki déjà plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Alors il se disait que c'est un parti politique où tobundi na yango na opposition. Il y a quand même lié lokola mwana azui ebonga ngai en tant que noko na tiape moi eloko na ngai pona ko faire émerger. Donc pour le moment bato abundu de Congo eloko bo bénéficier na mingi za liberté ya bato na bino bao bakangaka. Liberté ya bato o bakangama. Ouais. Et en plus de ça, à poser préalable, il y a participation, il y a partie dans gestion. Dans gestion, il y a choses publiques. Mais il y a qui que le col a une représentativité T au sein, il y a les deux parlements. Le parlement national, le parlement provincial, tout ça, il y a une représentativité et il y a des moyens, base ou possibilité à servir spontanément et ça l'a quitté. Mais quand cela ne tienne, Azalaki Kolanda Bapa na ye malembe, il a quand même été convaincu na manière na ye à gérer, nde a se décidé que Yambalo sikoyo nazo pesa ye poids, mais aussi ngai moko pe na en ligne batu na ngai nde processus il y a ba contact politique et bandaki oyo yeko mema biso na protocole d'accord particulier entre IDPS na Bundu dia Mayala. Ah, botikali ko sala protocole ou assister nango. Protocole. Est-ce que nako we ba idée à contenu à protocole d'accord signé entre BEDEM na UDPS? Lokola lobby idée mais yango nazoko lakisa parce que c'est confidentiel. Oh, le contenu nako we ba te? Non, c'est confidentiel. Natala kaka na kotanga te na kolakisa te na miso. Angwana acte notarié ezana suka. Acte notarié ezana suka. Protocole yangwana. OK. Oui. Onde boyokani. Oui. Obisinga la lobate hein? En tout cas, ezali confidentiel. Ezali confidentiel. Natanga mena parmi ba clause ezana kati kuna ezana clause mususu pe ezoko lobela confidentialité wana. Donc natanga mena lobate. Te même yo pe kotanga te papa Sam. Nazo tanga déjà mena lobande te. Ah boyokana kinde boya. Makambo yokana inde yango. To makambino boyokana kinde oyo. Opeksinga nde koloba. En tout cas, c'est confidentiel. Maintenant le bandete. Amoni, ce qu'on a le batté. Na tiki kaka. OK. Yo pe ko simba te, nga pe na lo batté. Ndengo moni signature na nga ezawana en tant que premier mandataire au sein de l'Union Sacrée. Tango ba tractation e bandi na mois de janvier année passée. Nde le patriarche a consulté kingai parce que nga nazalaka na Congo central. Na yaka kaka koya nazalaka na Congo central. A consulté kingai nde a lobby nazo ko délégué yo pouvoir na ngai ya ba contact parce que tano yako koma na janvier wana ye azalaki na mois difficulté ya mobilité
ndenge ozokomona na bilili masolo ebandaka mwana bute Augustin Kabuya ayambaki nga na résidence officielle na ye par l'entremise du Direkaba du chef de l'État André Wameso oyo ayaki kosimba motema ya patriarche oyo akomaki vraiment les bras droits ya patriarche azalaki ko faciliter ba contact wana de tangu abengisi ngai nakende kokuta ye na résidence officielle ya Augustin Kabuya le CG ya IDPS tangu mwanabute amoni ngai lokola ase souvenaka na nani oya liboso na salaka wana oya 2019 Hollande mesema ya retour ya patriarche obi mais le Direkaba leke oyo na yebi leke oyo banda kala na yebi. Alors monsieur le directeur de cabinet prenait place ba souci na yo ya mbalo to tia makambo na mesa parce que ba souci oyo ya ba contact politique oyo zalaka nango na ndenge ba makambo ndenge o asiraka mwa ba diplomatie ebele ya mbalo oyo tozotia makambo na mesa mettons du sérieux sur la table nde makambo ya sérieux ebandaki wana jusqu'à venir arracher protocole d'accord au zoko mona na l'action wana. Très bien. Donc à ce stade ici, vous avez évolué bien ou bien bah escroqué bien? En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, Nasir Bozoko mona bino moko na bilili. Banda le patriarche ayeko tombé malade, azalaki hospitalisé. Les pouvoirs en place, bazoko salela, ba clause oyo yokanaki, parce que même grâce présidentielle oyo ba militant ya bundu ya maya la bauti ko bénéficier ngo wana les patriarches aza hospitalisé wana les patriarches azali donc le pouvoir azo honoré cahier de charge na ye bien que nyonso na mbala moko teme likambo moko azo kendo salaka parce que même prise en charge ya patriarche na niveau ya hôpital c'est le chef de l'État qui s'est engagé totalement. Bon, exposition et accord, on a parlé du peuple. Exposition et accord, on a parlé du peuple. Question, on a coulé beaucoup d'encre et de salive, parce qu'en tant que directeur de cabinet, beaucoup de gens m'appellent, mais actuellement, depuis le patriarche azalaki hospitalisé, tia eko tika biso, moi, ba tension ya mike eza au sein ya mouvement, ezoko sala ke makambo ezoko tambola te comme auparavant. Ne ozomona tantôt likambo boye, tantôt likambo bepese sali moi fikwak. Alors c'est pourquoi na ba émission na nga ebele na uti ko leka na ba chaîne mususu, je suis en train d'appeler les uns et les autres à l'unité. Parce que na mois de février, et là comme mususu ezoko faire couler beaucoup d'encre de salive, na mois de mars, congrès et utaki ko salema. Na mona ba image à congrès. Oui, congrès utaki ko salema. Mais congrès wana ezalaka congrès électif te. Ezalaka congrès moko pona ngai congrès moko ya vérité et réconciliation parce que na historique tant le patriarche autaki na exil ayaki kozonga moi dissidence moko boye salemaki na kati ya Lingomba où il y a eu batu oyo bazalaka na entourage ya patriarche bazalaki frustré na ba makambo na bango parce que en ce moment là moi je ne représentais rien autour ya patriarche, nous étions seulement des simples militants, mais ezalaki na moi ba makambo elekaka oyo bandeko mususu bazalaka na bango frustré neti babenda naka na bango
moyen bazala lisusu elongo na patriarche ezalaki te. Mais par après il y a eu ce qu'il y a eu, bana balingaki bazonga pembeni ya papa na bango. Nde nga en tant que directeur de cabinet, j'avais aussi trouvé que c'était normal parce que tout temps quand même na Bible l'enfant prodige akenda, mais par après à reconnaître ba physique ou bien spirituel. Nini wana Bana wana zolo. no bana penza ba adepte. Ah, ba adepte. Ba adepte. Ba msusu ba bunga kiko. Bon, kobunga to kobunga teme ba se decidaka ba se retiraka na bango bandoko ya lisusu. Bazu mokano akozonga. Voilà. Bazongi na du vivant ya patriarche bien après lui. Ndetina ya nani oyo zoko mona oyo ya congrès oyo esalemaka wana na mars 2023 année passée. Alors pendant ce moment congrès yaki kosalema wana ngai kutu déjà sito avancer na ba makambo ya contact politique oyo ekomi déjà musika ndenge ozo mona ba image wana na tandi wana ba différents échelonnements ya ba étapes. DT va nous mettre toutes ces images-là en illustration. Ouais. Voilà. Alors, congrès paye ko salema, tango congrès et salemi, malgré congrès oyo ezali pe eloko moko ezoko mema qui faire couler sous beaucoup d'encre et de salive na kati ya mouvement, na sens que tango congrès et salemi, tout au départ les patriarches abandoko lingana yede ko autoriser congrès ngo esalema te. Romana bana bakendaki bana balingi bazonga moi ba masolo wana papa moko boye asali non bon bozala na bino kandenge bokendaka bana pe balobi te biso tolingi tozonga metokozonga ndenge wana te il faut tofanda parce que moko ye kusaki biso kinzonzi. Et moi en tant que directeur de cabinet je n'ai pas trouvé mal que esika batu bazali surtout pe bandeko oyo to évoluer kina bango mais bazalaka mopanzi et puis biso tozoko évoluer na formule moko ba msusu na mopanzi biso joté. J'ai aussi émis mes avis favorables pas ya patriarche que non en tout cas les congrès les kinzonzi la palabre africaine oyo yo moko ye kusibiso ezali très nécessaire malamu congrès wana esalema comme ça toyeba comment nous allons évoluer. Mais maintenant les problèmes se posent où tango congrès aye autorisé par enfin congrès tango esalemi et bimisi ba résolution wana eye na correction et pas ya patriarche tango eye na correction et pas ya patriarche asiro zomona awa moi va biso wana zo corriger ba correction ye muto asoni ki place nyozo wana non il me dicte parce que to salaki presque une semaine et demie pona ko tanga ka ligne par ligne ya ba résolution o ba bimisa ki a so ka moni ça va alobi corriger c'est bon no mona ba bisika mususu c'est bon ba bisika wa moni ke wana bongo te alobi awa fo ezale la boy nde après on grand maître yemo oui grand maître yemo après une semaine et demie correction et silaki. Alors parmi batu ba dirigeant qui congrès parce que ezalaki diriger na un présidium donc Kulutu David Putu le numéro 1 ya Kinlongo Mbuta Mankweno donc le numéro 1 mondial c'est lui qui dirige l'église normalement donc ata du vivant ya oui il avait Mbuta nani Mankweno Dina Mwene oui. Azaka wapi azalaka na lukala mais ayaka na ye yenda zakola pasteur ya église donc yende azan neti lokola après pape ezalaka nani après pape bon donc azan monseigneur bon en tout cas yende le patriarche anomaka pona a diriger mouvement à diriger l'église. Donc c'est lui le numéro 1 mondial. Mondial. Oui. Donc place va marquer Seigneur sur Bazali. Oui. Wana yo yebi yango. Ils ont connu par tout le monde parce que là tout le monde va yebi yango. Que l'infumo Kinlongo, Mankweno,
dina mwene yene mfumwa kilongo. Ah oui Mfumwa- ye wana mfumwa nde kilongo nini mfumwa kilongo. Bon. Mokonzi ya mfumwa kilongo. bon eza ba dénomination na ye patriarche après ça Kilongo elakisi nini mfumwa. donc c'est le temple Ah, le temple mfumwa mais kilongo mokonzi ya tempelo mais na niveau mondial na niveau mondial. Na niveau Mfumwa mondial. kilongo. alors tout au départ pe azalaki na posa sinon yende mutu fo a diriger congrès parce qu'il voulait s'inspirer na nani na ba fait monseigneur Mosengo ba Ok. diriger pe ba Je vois ba conférence conférence. voilà Bon, Et toujours voilà. pour ça, hein? Mais On va qu'à pas. cela ne tienne ba kendaki ko On créer va rester- présidium na bango on va terminer. Église sikoyo. Ndenge mbuta patriarche, hein? oui Grand maître. oui Akei. À part moto atikalaki lokola représentant ya église. oui Mais na grand maître, est-ce que vous avez moto a remplacé grand maître azali? esika nde ezokomema makelele yango wana mais baorientation nyonso atiaki yango awa Ah, na mukando oyo ozala. ezali awa soki tokei na page 24 par exemple kuna bango na congrès balobelaka yango te mais ye lokola mutu moko azalaki inspiré il a quand même pi soulevé kutu eza nango na français okotanga no yango okomona no il a quand même pi soulevé cela page 24 si je ne m'amuse pas Wana ye moko nde oui grand maître ko. oui, oui. Voilà. Alobeli yango. Omoni na se awa abandi eketi kuna okoki kotanga nayo Wana yo moto komi to écriture. ngai nde nazalaki kokoma sur dicta na ye lolenge ka bakoma Coran c'est Mahomet qui a écrit oui c'est Mahomet qui a écrit le Coran mais par le biais d'une personne qui était à ses côtés Donc liboso bango bakomaki nano nzila mosi kaka ye na ya mbakulu akimfu. voilà bango baproposaki que non il y a un seul chemin pour n'abattre bazola bukonzi mais ye le grand maître alobi non après atie oyo eza wana okotanga no surtout que ozana oya bango nano nzela mosi kaka yena ya mbakulu akimfumu isolo akwankango ye biekwa kwa mfumu yena mukikala dia Zulu bonso bwena ndambani. Wana bango bakoma. OK maintenant Sikoyo ye aye ko éclaircir yango sikoyo. Mais du moment que nous avons un parti politico-religieux, sinon, c'est le fondateur de ce parti politico-religieux qui devrait choisir son adjoint du côté politique et du côté religieux. Car il a une idée nouvelle qu'il veut introduire dans les partis. Oui, après l'andi flèche, l'anda flèche wana. Wana siko flèche mais au cas où les fondeurs mouraient, c'est-à-dire les fondateurs, les fondateurs voilà yé akufi. Donc azo oza le testament au cas où il akufi. C'est une assemblée extraordinaire qui doit être convoquée dans l'immédiat pour choisir qui doit le remplacer. Sauf si lui-même arrivait à désigner peu avant sa mort, c'est lui qui va les remplacer. Donc ceux qui a ponaki yambota kufa lobi déjà mota okita nanga yeyo. Wana eza problème te. Mais ceux qui a salaki yangote, ceux qui a kufi, il faut basa là assemblée extraordinaire dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Oui. Kaka ceux qui a kufi mbala moko salam. Ah voilà. Pour baluka nani okita nai. Alors là c'est la masse qui doit décider. Donc bah il faut pas faire sa candidature. Comme ça masse est décidée et ça le choix sur mutu o bako sepela na ye parce que ye moko du vivant aboya ki na ye ko désigner successeur na ye abanda ko fonder argument na ye sur quoi. Alors bi maître contrairement aux autres envoyés de Dieu qui ont eu à se choisir des successeurs ou aux autres chefs spirituels qui se choisissent des successeurs. Mais pour ngai makambo na Nzambe eza makambo ya kosakana na ngote parce que peu importe aussi spirituel que l'on soit, les choix effectués par un humain eza toujours caractérisé na moi fi dose ya sentiment. Moi sentiment. Moi fi dose, benako fi dose. Moi fi dose ya sentiment. Alors dans ce cas ngana ko pona na ngai mutu te Nzambe mo ko pesa. Yende ba o batinda kinga parce que même nga mutu te apona kinga ya mokilo. Je me suis levé, j'ai été visité par les êtres du monde spirituel et puis je me suis levé. J'ai demandé
à ces mêmes êtres du monde spirituel de lever quelqu'un après moi. Mais du moment que le mouvement existe et que le mouvement, tout groupe d'hommes, ils ont posa, ya kozala na mutu, oye ko kambango, alors, assemblée, au cas où, Nazali Souzouté, c'est une assemblée extraordinaire qui doit être convoquée dans l'immédiat pour que les peuples, pour que les membres du groupe se choisissent un chef. C'est ça la situation. C'est ça la situation. Bosali congrès extraordinaire. Assemblée extraordinaire. Mais c'est l'autre là, les numéros 1. Il y a oui, Mbuta Mankweno Dinamwene, parce que pour le moment, on devra considérer toutes les autorités au bazo kamba eza la partie eza la lingomba na minito bazo ko asime ba affaire courante bazo expédier bazo expédier ba affaire courante jusqu'à ce que ensemble kambo oyo yele patriarche alobaki e ko sala nyonso na mulongo. Voilà, donc patriarche nenga kufi boy formule ya ndika akenango. Bon, en tout cas tango yebaki za spécialité na yemo quoi lelo na yebite soka pesa ki mutu mususu lelo ba yebisa ka biso ke ba musulman ba bouddhiste ba chrétien ba sala ka miracle tango kolo Yesu akendaka ba chrétien miracle esila tango Mahomet akendaka miracle esila tango Buddha akufa miracle esila na bouddhisme na islam miracle esila tango les prophètes Mahomet Yesu atikaka formule ya miracle. Est-ce que ne mwananse mi grand patriarche atiki formule ya ndika? Mena uti ko yebisa yoke na bilili wana oyo eza wana omoni na simbi livre sacré o apesi ngai les patriarches Mwandasemi les patriarches Mwandasemi oui les patriarches là nous sommes en 2013 na kati wana ne formule za les patriarches Mwandasemi azali mutu oyo azali répité ya grand écrivain na kati ya mboka oyo a commis ebele. Il a parlé sur la spiritualité, sur la politique, sur la science, parce que la philosophie na ezalaki fondée sur ces trois piliers là, la religion, la science et la politique. Très bien. On a philosophie na donc je comprends que formule andika ezali ata ya kei mais formule ezali pour ça tant ça bino. C'est tout comme toute autre religion du monde. OK. Les même prépare les enseignements restent. Ba okunda monantie mikan. Ndenge kana utiko lobana yo préalable ya munene ezalaki ete il fallait bafongola nzela entre Nkundi ti na village na Yentsuku Malombo ezalaki oui ezalaki na tronçon moko ya plus de 13 km ezalaki malamu te mais na bilili wana pe okomona tracteur na nzela na sire si ba na régie ba olakisa biso yango eza image ya tracteur na nzela voilà yango wana donné na minito nde to sali boye nzela ezoko salema mais il y a aussi un autre problème. Fleuve est gonflé makasi jusqu'à tel point que rampe wana bisika nani bake yaka ko telema moyen bake etelema lisusu ezate donc oui traverser ezapé problème ya nzela ezalaki préalable mais na tronçon wana ya 13 km il y a aussi un problème de deux ponts il faut batonga nde biloko principalement ezoko constituer moi fi blocage mais aussi il y a un autre petit problème, les soucis d'harmonie aussi à l'interne. Oh, et ça l'a dit que la fois dernière, l'autorité suprême de la République, connaissant ce qu'était son oncle, n'était pas du tout content dans le ligne représentativité. Là qui n'a parlé du peuple, il a compris que petit souci, il y a harmonie au sein du mouvement. Petit souci au sein du mouvement, ils ont continué. Alors lui, en tant que garant de la nation, et puis aussi c'est son partenaire privilégié. Clause, respecter la clause na yende voilà, donc azoko trahir te. Tozo kende malembe jusqu'à ce que
parce que protocole d'accord on a protocole quinquennal donc ça pour un mandat au mobimba so to tamboli na biso peut très bien c'est renouvelable après kaka kingunza tozela matanga mwana tsemi aza patriarche je ne pense pas que bato bakolela ye bato bakosepela po héros baswanyaka ye héros basepelaka parce que molimo ezongi héros balelaka ye te lokola mawa ke te bahéros bakumisaka bango exactement ndenge kaka na babilili ndenge bomonaki le chef de l'état akendaki kodepose gerbe de fleur na ye ake kosincline mais na programme pe ezali ako décorer ye ndenge ezali na kati ya programme ndenge nga nazoyebisa yo ke en tout cas bandaki malade na ye ti lelo en tout cas le chef de l'état azokozwa distance moko te pe ayebi que azali partenaire privilégié na ye basine. Est-ce que yango wana nde bozongiseli ascenseur na élection Tshisekedi a gagné la Congo central? En tout cas Papa Sango, comme vous pouvez le remarquer, entré na biso na 2024 et ça caractérisé na double fête. Fête ya liboso oyo kaka to fêtaka wana ya nouvelle an, mais ya mibale ezali réélection à la magistrature suprême de notre candidat privilégié tel que instruit par les patriarches. Instruction ezalaki observé na koloba à 100% na Congo central parce que chose promise, chose faite. Tangu ba contact oyo bandaki les patriarches a prometaki pas ya chef de l'état que en tout cas nakopesa yo une victoire écrasante na Congo central parce que rien que mon adhésion kaka adhésion na ngai kaka oyo ndenge nazoko adhérer na union sacrée, vous verrez que tous les petits leaders bango nyonso bako s'incliner na bango à volonté. Pourquoi? Parce que bako banga soki ngai modore na ngai peuple a respecta kango kaka, mais soki balandi te ndenge nga na koti boye bako tika la baroi sans royaume population nyonso ekokima bango parce que ngai na lingi lisusu te province et continue ko perdire na opposition. Très bien. Ale biso komi na suka tozela mukolo ba opesa ekoki kosala na sanzani bakokunda ye. En tout cas ndenge na uti koloba na yo na bilili olobi moi fi souci ya nzela mais déjà ici basalisi yango non bazo kosala oui tracteur eza kosala ya musala mais maïpe mati ba pompe faut ba créer ba pont wana parce que faut ba protéger Papa Sango peut-être que akobeta pe tour kuna ezali probable. C'est pourquoi ba préalable wana nyonso faut ezala réuni mais aussi les petits soucis d'harmonie aussi au sein du mouvement faut esalema parce que makamo il faut etambola ndenge senyeli. C'est bien. Ngapenza mais ba makesa nde bozaka boso batindi bino lokwa na est boko sunga pe mboka na bandika. Bon, en tout cas question wana passé. Question wana Ciao Ciao. Wana banani. O makesa. Ambo. Namona badas na bino hermo chaka. Siko so achebino bena. On ba wazalendo ba obunda. Oui. Siko baziwa makesa na bandika baboki bino na est. Boko apporter vele hein. Omoni Papa Sango. Makambo ya mboka ezali détermination ya mutu nyonso. Enseignement les patriarches amema qui ezali éveil patriotique de l'homme noir négro-africain. Donc parmi l'enseignement naye azalaki kolobela mingi makambo ya importance de la terre. Soki conscience wana efandi na mutu ya mutu nyonso, vous verrez que ba trahison ekozala te, mutu nyonso akolinga a défendre mabele na ye bisika azali. Ekosenga te ke non nga pona défendre awa il faut nazela nanu Papa Sango aya ko seconde ngai ebongo bino batu bozawana musala ne bino ezanini. Mais quant à ce qui concerne makambo bandikambo mais
ba secret wana yo pe ozano yango ozano nango na kati na yo parce que les miracles eza d'origine divine. Mutu nyonso azali elilingi ya Nzambe, il est à mesure ya kosala yango na moment nyonso na sika makesa na est boko sunga mboka. Bon, na cadre ya entraide, na cadre ya entraide en tant que mboka na biso, so qu'il faut ko défendre yango et que esalemi bongo. Je n'en disconviens pas. Bandika obozaka na ngoza bandika ya musaka ya bambilo tolamba ko teza bandika mususu spirituel. Na lobi na yo papa zango yo kangamika na eloko wana ya bandika na lobi na yo na kati ya Bible, il est dit que avec la foi on peut déplacer les montagnes. Ah, c'est la même chose. Okoki kozwa pe libanga avec la foi, libanga ekoki kosala likambo, nzete ekoki kosala Moïse. Ndenge nini alekisaki bana Israel na nani asalelaki nzete azalaki nango na maboko kaka meme nzete wana abandeki kobongolisa ngo banioka tokoloba te ke ezalaki ba pratique magique, mais c'est la divinité. La divinité est capable ya kosala makambo nyonso oyo tomonaka eza impossible na ndenge ki musuni, mais na ndenge ya divinité eza nango chose facile. Très bien. Nani diaka wan kakalenda ye midi la sie. So ngala mu Congo. Mais oui, en tant que neveu. Tonda Yesu. Parce que le bagi na nga avant to banda mission que non ndenge to sala émission oyo bampeve fo ekita. Bampeve fo ekita mpeve ya longo. Nani diaka wan kakalenda ye. Ngala za mu Congo. Mais c'est dans le sang. Ezali bongo, c'est dans le sang. Maman nanga mumbata me papa pena muntandu munderi. Lilo basuka mokonzi mboka la ndiyo, bato BDM bazolanda yo, bato parti politique na bino, baza ebele ba msusu bakomaki na moi désespoir. Exactement. Donc lilo bayasuka na bandana nous et pas ya chef de l'État. Le chef de l'État tozoko remercier mingi na accompagnement na yo parce que ba clause oeza scellé na principe moko ya discipline wana elobaka non les conventions légalement formées tiennent lieu des règles de loi à ceux qui les ont faites. En tout cas principe wana ezoko salema tozoko remercier mingi, mais tozoko senga na yo o s'impliquer pe pona makambo etali harmonie ya œuvre oyo vénéré oncle na yo atiki parce que ezali patrimoine mondial mais profitable à la négritude surtout. Donc son excellence monsieur le chef de l'État, vous avez l'intérêt de protéger l'œuvre qui nous est restée comme patrimoine laissé par votre vénéré oncle. Pour la réélection na yo, na deuxième quinquennat oyo, ezali confiance oyo population congolaise en général, pe ya Congo central, ba renouveler epa na yo. Mais eloko bazoko zela pa na yo, et si ka oyo koma kite pona ba renouveler parce que tango ba renouveler confiance oyo, c'est-à-dire ba moni premier pas moko boyo salaki, mais etikali na ba pa mosusu ya kosala. Donc esika okoma kite okomisa peuple esika wana, surtout en donnant priorité au social, et puis deuxièmement, je m'adresse aux adeptes, aux militants de BEDEM, aux adeptes de Bunduria Congo, dans le monde entier. Nazoko senga na bino bandeko na ngai. Esika batu bazalaka, makambo ezanga kate. Me makambo ngo, batu wana pe kaka oyo, bazana makambo ngo, nde babongisaka yango. Eloko
oyo ezo linga ko mema moi batiraillement neti moi course au pouvoir ou bien moi koluka positionnement moko boye eza nango inutile parce que solution ezali awa oyo yemoko le patriarche atikaki eza en rouge na yebi ke nakati ya mouvement boyebi ko attribuer batu ba appartenance ke yo za mutakambo yo za mutakambo. Écoutez-moi, ngai na zalaki directeur de cabinet impartial aux côtés du patriarche. Nazalaki kotala likambo, importance ya likambo. Mais nazalaki kozwa penchanté. Alors, likambo oyo bozoko se tiraye nango, eza nango likambo moko simple, parce que makambo nyonso eko tiama na table soki patriarche akundami, il faut tozwa ba recommandation en rouge oyo patriarche atikaki to mettre nango en application. Très bien. Et puis makambo eko sila nango parce que soki to sali bongo te, en tout cas bozo luka ko détruire œuvre oyo le patriarche a moneli passe pendant plus de 35 ans, pendant plus de 37 ans. En tout cas, nazoko senga na bino, mettons quelques glaçons dans nos verres de whisky. To salela ba recommandation oyo akomaki na katia. Katiki. Très bien, merci beaucoup maître Mabaku Maloueki, dernier directeur de cabinet du patriarche Mwanda Nsemi, premier mandataire de BEDEM au sein de l'Union sacrée, premier suppléant de Mwanda Nsemi à la députation nationale dans la circonscription électorale de Matadi. Moutatikali, c'est quoi la minute où le patriarche a été élection et ça Motumoko, yo postulaki? Le problème est ali postulaki ou pas? La liste est mise à là qui déjà définitive. Okay. Et que les tickets ezalaki impossible va changer ticket et tikalaki bongo. Et moi en tant que premier suppléant, je bâti campagne. D'ailleurs nazalaki peut classer na katia sous coordination chargée à propagande ya chef de l'état na circonscription Matadi. Ne tosali musala ça est là où est produire ba résultat totala ndenge nini yango ekoleka. Bonne chance na yo. Bonne chance. Merci. Ceux qui osent au côté ensemble. Allez, to succès pour aller là. Mwanda Nsemi patriarche, Mwanda Nsemi héros, Mwanda Nsemi forever. Un héros, on le soigne, on prend soin de lui, on va chérir, il faut qu'on respecte, il faut qu'on valorise. On verra la suite, comment ça va se passer. Mais ceux qui va passer la date, nous allons battre les bisous, tout dans la makasi nanzoto. Nako koma, kuna to kende kotala lolenge nini, bako honoré mokoloana, na kende kozwa formule yandika, lokola makesa nyonso ngala za muntandu munderi, mama nanga mumbata. Eza epa na biso na Congo central, il faut na kende kozwa formule na biso yandika eza héritage. Comme ça soki na kutani na ba soda ya Rwanda baza kokota na lâcher kaka ya mbila pena ya musaka pa ngala leki na ngai. Bosolo sili. Allez, on va se retrouver demain. Après l'invalidation de candidats à la législative nationale le 5 janvier dernier par la CENI, leur réaction ne cesse de tomber. Certains observateurs de la société civile et les chefs coutumiers de Kabinda-Ville montent au créneau pour dénoncer le commenté de toutes pièces contre le candidat Maître Malangou Mwabila dans la circonscription de Kabinda-Ville, qui s'est vu curieusement être invalidé dans la circonscription de Luilou, où il n'est pas candidat et de surcroît. Le nom tel que repris dans le système de la CENI, Malangou Mwabila André Dieudonné est loin d'être celui évoqué dans la dernière décision de la centrale électorale. Selon les témoignages, la population de Kabinda dénonce la main noire d'une candidate députée signalée dans la course à la législative nationale, étant donné que Maître Malangou Mwabila André Dieudonné reste le seul candidat de Kabinda-Ville qui aura saisi la CENI et les instances judiciaires en dénonçant la fraude sur fond de preuves tangibles. Et je suis réellement l'auteur de la vidéo virale qui a fait le tour du monde. Et je suis vraiment blasé. Je suis très blasé de constater que c'est moi et mon jeune frère qui avons arrêté ces tricheurs, ces fraudeurs, ces bourreurs d'urnes.
Hein? Et nous les avons arrêtés, nous les avons acheminés jusque chez le procureur qui est venu faire lui-même les constats, et je parle des cabines David, à 4 heures du matin. Curieusement, c'est Maître Malango, puisque moi, j'étais en train de surveiller tous les bureaux pour voir un peu comment ça fonctionnait avec la fraude et consorts. C'est nous, les observateurs de Maître Malango, qui avons arrêté et présenté ces voleurs auprès du procureur de la République de la ville de Cabinda. Et curieusement, c'est Maître Malango qui est invalidé. Pourtant, nous avons beaucoup d'estime pour la CENI. Et les directeurs de la CENI, c'est M. Denis Kadima, qui est innocent. Hein, on ne peut pas le condamner. Je crois que c'est parmi ces agents, ces informaticiens qui ont un peu tripoté sur ça. Mais oui, mais là, c'est la CENI qui doit maintenant nous expliquer. C'est la CENI qui doit remettre les pendules à l'heure. Les fraudeurs, je parle de Jézabel, elle est bien connue. Et cette dame-là qui a fraudé, c'est elle qui devait subir la rigueur de la loi. Maître Malango croit à la CENI, c'est la CENI qui doit regarder les choses. Je suis étonné. Maître Malango, qui est dans le cabinet ville, il est validé dans la cabine à l'huile. Mais c'est grave. Et en plus, son nom n'est pas André Malango Mwabilou. Le nom de Maître Malango, c'est André Dieudonné Malango Mwabila. Mais regardez comment ces tricheurs de mauvais goût prennent le nom de Maître Malango, l'associent avec l'Omami l'huile. La société civile et le chef coutumier appellent la CENI à la correction de cette erreur qui se serait glissée dans sa décision et demandent à la prise en compte de suffrages exprimés en faveur du candidat Maître Malango Mwabila André Dieudonné, voté par la population de Cabinda-Ville. Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction de prix pour nos clients Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. Bienvenue à tous.